ezali nango mpena pas cité hein ezaki bon eza nanu mutu oyo nanu oyo akoma mobali nanga eza place non to ando futela omonde ezaka ba grand ba ya mo bobangaka niveau zéro te nga biso ko bando eza passe po batindo même libanda po papa to zeso akuti na balabala donc obeto pas comme possible senga tala siko bo mwana zuka bisinga ke nonde na sepelaka nonga bi sepelaka nga sekonde eza bebilo makamne songa bando lingo bando selanga ya nakosote ndeko nanga mbana sela liste ya biloko nga nzango posa ona oloba no penza nzambe donc des pères na bino sali liste ya libala na yo sko sali plan na salele liste so linginga na lingonga na oto lingana okoko supporter nga problème ezate na esi na bino sala liste biloko osombela nga vana ndima problème ezate sala nga liste wana mutu nazo nyonga bongo eza ya yo nga na bandai ko ba ngana bade ko banga vie Goliath na biso lupango omoni ngana ndenga mabete nga lobango si tu me demandes mes photos je vais pas envoyer ngeza batebele ba yaka so ayepe na ndenga mabete o yape bo asisi makuti ngate ayepe bo nga zonga mamoni nga pete pona bike mtu so elinga biloko moi souvent non marché monter il y a des fois so mtabengi singa uti poto na kenda na verdict yoka 24 Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Merci chers internautes, merci Namba Ndegonier sur Talabiso partout dans le monde entier. C'est déjà votre mission comme d'habitude, Star à l'horizon. On a essayé un peu d'améliorer notre titre par rapport, il y a une nouveauté, il y a une nouvelle mission là, on appelle ça Bossolo, il y a nous les Mélilos à la Bossolo à théâtre parce que je reçois aujourd'hui ma soeur Fanny Poutou. On va en parler avec lui, on va parler de tout sauf rien. Donc vraiment parce que ici, tu bétara. Bama solo abosolo à théâtre to bosolo ando les arabes vraiment bakati mingi ya moto donc oyo vraiment etali ba debi na ye ba makambu ba kokoso ba parcours ba shida na ye ba kindumba na ye nyoso wana to so awa ba bimo si so bali na ndaza ndumba nde balobanga là je dis Blandine Mafuta merci à toi pour un soufflement. On va en parler de tout sauf rien. Je dis big dédicace comme ça à la celle qu'on appelle Béni Kouya, ma préférée. Je te salue, joyeux anniversaire à toi, Ketia Kouya. Je vous salue encore de plus, la famille Kouya, toute la famille, sans oublier grand-pote Laetitia Kouya, la métisse noire, Yémo Alobarabon. Mais Borobé, on a peine à Glo Langue, Glo Langue, pas l'américaine, on a perdu au Congo. Yo métis noir, c'est ça le problème. Je dis big dédicace à Picho Pacha Sotali Konko en Norvège, Merim Baté, Batutsuba Lingaranga, ya Mede Makenzi, ya Sandra Ma, ya Papika Bakirikou, boss de boss, King Mwambe, Singa Mwambe, DJ Okamo de Birmingham, Binunio So, Afou Amateso, Bijou Afou Amateso, sans oublier Grâce Telante la Bagrace. Aïe! Naïb Sabino, Sorozoliana Bateus Arabien. Fanny. Oui. Bonjour. Bonjour Matikasso. Ça va? Ah, ça va bien, merci. Et vous? Ah, je veux bien. Ça date, hein? Non, on a Ouais. Bandeko Baotalo na Matikasso TV. Un mot par rapport à Bafan Nayo, par rapport à Bandeko Tsubalinga Yo, Nabao Badetesta Rayo. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci à Bandeko Tsubalinga, Fanny Katale, à Fia Tchacha. Ils ont toujours beaucoup de gens qui ont tellement ma casse. Vous vous abonnez toujours à Matikasso, donc officiel. Officiel, hein? TV. TV, voilà, il y a le moins de côté officiel.
Voilà, Batunia sur la famille Cataléa, pour s'abonner à Katia Matika Songo TV, vous allez jamais dessus. Et puis, vous avez trop d'actualité à Fanny Cataléa News TV. Vous s'abonnez à Fanny Cataléa News TV, vous s'abonnez à Matika Songo TV, vous s'abonnez à Katia Eco RDC, donc vous allez jamais dessus. Merci. Voilà, avant tout na vivre à l'isolo na bisoto na CG, na vandaki avant ya na otala gag mo boy. Mon bic ici, Abimaïna Mosmo Maswaku, et puis Azuicida, Yopo Bimaïna. Quand vous faites ces trucs-là, Bagagwana, vous donnez des conseils ou bien Zalaka, rapport Batuba Seka, to Ezaralamo, histoire, Moko Bonakati, malgré Mutazo Seka bien, à tirer les sons. Non, Isaka histoire moko na kata na pone pe sa leçon ba tirer ba o ba ozopa na bon ba zupa na bon pas ba mona pe so landi si o mona il y a toujours histoire so que ça ma que so eza gag au moins que toujours na suka na conséquence ya muto ba ndo sa mabe conséquence ne ezali donc pour na retirer leçon na ba nyonso ba olanda. Tu évolues comment na ba gag wana osala vraiment au milongola qui fani pour tout au milata vraiment qui artiste. Oui, c'est pas facile. Donc, il faut toujours, donc, parce que là, ça n'a comme ce qu'on a carnet rôle, na longue Fanny pour tout, na comme ce qu'on Fanny Cataléa. Et alors, il faut l'accès qui Cataléa nanga. Donc, quand je joue, il faut na emporter batinion so, na sentiment il y a et le qu'on a ça là. Donc, c'est par là, il faut na côte penza na kata rôle na incarner rôle. C'est pas bien que Fanny Cataléa ndumba, il faut na millet ça le quoi ndumba. C'est pas bien Fanny Cataléa moi na mkié impoli, il faut que là tu as toujours rôle donc on a incarné rôle. Là je dis au rappeler ngai master ngai Gypsy la Cataléa Matai Gypsy Matai la Cataléa depuis France. Je te salue là où tu es na pesi susumbote na bandeko na ngai là je vois grâce to Bambagaga l'éducation, je vois Yannick Chimbombo, je vois tout le monde na pesi bango. Mais parlons de Fanny. Qui est Fanny? Son vrai nom. Ah ouais, il y a carte électeur. Oui, il y a carte électeur, c'est Fanny. Donc c'est Poto Chibobo Fanny. Poto Chibobo Fanny. Moluba. Ouais, 100%. Au bout de combien d'échos, na famille, boza combien, famille monene. Na libota na biso toza 6. Bama et ozo déranger biso. Na libota na biso toza 6. Je suis l'aîné de la famille. Okay. Et puis 4 filles, 2 garçons. 4 filles, 2 garçons. Tu t'es lancé comment na Kopo? Voilà. Qui tu as dit que Babylon monsieur est inné. Tu as bota maranango et puis ba monsieur soupé a bota manango te maki kotangelango a colissé en opé a commencé à payer ba women show. Babylon bolo ba ana Babylon. Comment tu t'es retrouvé dedans? Voilà, c'était bon, nalingaki yango na tout d'abord na bomwana nanga ndo sami ba théâtre ezaka ya ba série ya ba Noël mbotama ya Yesu na mbotama ya Yesu ya des fois na ndo jouer maman Maria mona na ba niveau ba ekodi na kati église bazo tsaranga ya des fois pe na moni ponde na comprendre toke Matingo banda. T'es rien du tout. Non, banda. Non. Et puis, sauter les missions vraiment dans la série. T'as les vannes de l'INA, ma beaucoup vraiment dans la série. En tout cas, la salle émission, il y a des gens qui sont là. Na vanda vraiment na banorme, na loba na banorme. Merci beaucoup Yaya. Donc, Ekodim, ndenge za kambotama ya Yesu et après natika nanga parce que Kodim là j'étais encore 4e primaire, 3e, 4e, 5e, 6e. Alors ça là et puis na ekoko la pe na komi mwasi ndenge ba boti nyonso bazela mwana nete na salti ndenge non mwana mwambume e kasit mwana zaki nanu mwana mukete siko na komi mwasi mwambume bimi mwasi mape mbuma toloti. Ah, ok, on continue. Merci. Tant si que non mon bimi, non na comme vanda na comme tala donc moi souhait na nga vraiment zaka to mana linga ko bina trop na linga na ko mana danseuse. Voilà. Donc on a 2003 na ndo tala to mon papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco na vina biso Kofi Olomide. Donc on a essayé pinza na posa na kota soki et pas Kofi et pas Kofité ce que pas JB.
Et après, il y a qui sont embrayés, na tiki na ngai, puis na vandi. Na Il y a quoi embrayé 2004. Bon, famille quand des sacs, vandi au moni. Bangaki famille, to bangaki mangeable. À l'époque, vous avez non vierge. Ah oui. Ah, ok, merci. Oui. Et nous avons vierge ma casse. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça sous? Ah, ok. Comment on a lié de antaba maman à biso? Ok, merci. On a lié antaba na ma casse. Ok. Et puis qu'on lié antaba c'est pas facile. On lié que antaba na. T'es tous si salon place tous ça. Au moins c'est quoi toi qui es na mambo comme c'est quoi toi sous? To beta les solo tous ça. Ok. Merci. Il y a pas ça looking apé au Zwanga. To solo. Donc on a écouté là. Et mon bilom so eza kovandi famille ba oyo eza kati na ote. Voilà. Yo mondo omiyeba oyo eza kati na. Oka kaso ba danseuse ba obina na oka surtout na biso ba lubo oka. Bana ba kache ba shia mubiki ya boy. Donc ba chilu ba oka ndenge loba kake. Non bana basi ba zope mi pesa respecter ba tiki ba ntoto na bango libanda ba zobina ngabe atese ekotana na tika. Avandi na ngapeti na 2004. Na 2004 nde na yeko kende ndeka to banda la groupe Sinac to la groupe Sinac na yo kende na groupe Sinac na groupe Sinac nde na kendaki to na komi na groupe Sinac wana à l'époque groupe Sinac eza na équipe B so zaki na biso moko ya équipe B oyo boyaka rep mais wana o miyeli yo moko sa muta accompagner nga moko mais condition zaki kake lettre autorisation par parents le quoi nazai moi qui bleu blanc nanou mais donc le président a signé une lettre autorisation par parents ba ndima ki batindi moi na bango baza d'accord na droit d'entrée et combien à l'époque $10 et à l'époque c'est non $20 $10 hein? Entre 10 à 20 c'est ça ba cop balara ba président Mati depuis moment provision pas Caleb provision to banda o chaba provision soki o côté sika avo mata na scène to nini o che provision ouais c'est que c'est ba tusu banda pesa nga c'est na provision na pesa tenga mo leka na tatami kaiba zena mamba tatami te te me batu musu pe bazai ki pe ko leka pe na tatami a intimidation na par Caleb ou bien par d'autres personnes na kata groupe ba chef musu bon na tika la yoka te oleka na tatami te non leka na tatami banda neni université na tangi na leki na tatami te na ye na D6 na nga fana so diplôme na na leki na tatami te kana théâtre nde no leka na tatami te mais toyebi wana ozoluka toyebi blandi mafuta contredire nga te toyebi so tobi totanga bakombo boyebi ke boleka tatami ozobomba poani esali lota non bomba par rapport à quoi yo linga omibimisa c'est comme ça ozalaka mwa mosantu mona mondo yo tu aimes pas de problème yo ozalaka bien ozokosa biso ozokosa conscience te mais yo moko mpe nde oza na oyebi ke eza bosolo na théâtre te toke na bosolo malgré mpe yo mo oyebi na nde na oloba nde na osala émission na peti na nga nayebi ke kati na yo moko oyebi ke so baoyebi ke makambo boye ifo nalongola ye boye ifo nalongola boye nayebi te so nakosi wana yo moko yo kuna oleka te ye noleka ndeni bomo mwa moke noleka ndeni ebanda ndeni mpo nga atikala omona na ngango te peut-être bato baoloba oyo bakenda na bongo mais ngai namona na ngango te po toyebi na bagroupe nyonso ezalaka so oye en tout cas mwasi otie mbongo na yo mais otie mpe kibo mwasi banoko nde mbongo ebele baonionga yo nano bon en tout cas ngai eloko wana na okokende na likambo te kende naloba par sentiment mokili emonaki nalobaki boye owoni te nge mpa na ngai na vivre eloko wana te chef moko mpe te atikala koloba na ngai ke fani na sepeli na yo mpo okoloba ngo mpe nanu ndenge nini parce que ngai nakoti Sinac na na omwa mokie nazwi diplôme d'état na ngai na Sinac te nakoti Sinac mwa mokie ya mpo bakalkulele ngai ada année te wana eza boyo calculer année mais ngai nakoti Sinac na bleu blanc mwana mokie bleu blanc obanda mpe kojouer oui tant nakomi te nakomi jouer mais pas comme nene nakomi jouer lelo donc tokoloba ngo configurer la figuration moi deux tableaux moko moi trois tableaux moko donc moi tableau moko eleka kaka ke non zwa exemple papier zwa bande génie qui peut ça blandine mafuta donc bablo moi bongo donc mais que rôle penza moko se sentir yo kutaba na ntango kutaba tonga akoti wana no Sinac ekokisi 50 nakuta ba Theresia ba Melina Caroline Bougie Rouge akutanga
bougie rouge baye asali succès wana nyonso yo ozalaki déjà wana nazala ke wana oza non systématique limité systématique limité mais finalement fort tala ngai eza te ko se vanter ou bien nini te omoni eloko bana basalaka na ndako na ndenga mabe te eza ko se vanter te moto akobenga mama na nga atunie na telefone alwa ngo mo baje oyo ezaka bakangaki mwana na o bakangaki blandi mafuta na tunnel baye bafundi babeti ngate yo salon te surtout ntango oloba bongo orapele ngai natuna eloko moko boye so yo okataka ngenga ndenge nini kasi tolobango siko wande lobaki oza besoin doyeba ke nani akataki ngenga kata ngenga na ndenge nini po yo tinel oyebi te ja papa na mama osala te mbala moko okoti na scène après pas tout à cabo 19 ans non on a vérifié que c'était à 16 ans 16 ans jamais ça va pas ngenga na âge te wana oluka ndo yeba âge nanga sopo sa différence mais ce que esimba te nga bakati nga ngenga ton nazwi diplôme d'état et pas o azaki copain nanga azaki nini théâtre ibanda deni azaki nani azani kam donc c'est mbote tanga kombo na epe wana pese nani mbote pese mbote ko Diego Ka onde to lobaka Diego Ka c'est lui qui a découvert la bouche de Congo non tangelo kombo na oza kusotanga kombo na pese ka mbote lobi peut-être matika songa en tout cas merci comme ça mwasi c'est tout Licho Bolembi na pese ba mbote belé wana penza oyo a découvert la bouche du fleuve Congo donc merci bobeta Licho maboko ko ça va, tout continue. Voilà, quand même, on s'est payé. Non, baba. Dans la transparence. Dans la transparence, pendant que tu as bombe zate na lobby point bar. Mais c'est quoi to basé mon que moni ezabo solo à théâtre. O étiqué ngai vraiment non ça la bosolo ya ndule car na ba musicien. Mais mon tali bosso na mbi à théâtre zayo. Donc en tout cas nous on un peu libre de s'exprimer les temps que nous reçoit au pambolango pe to yambape batu mususu baleka pe bazwa pe mpifo na émission bitele bisoli solo jour ngo dagi ndeni utai parler okutana déjà na noko bolinga na ndeni na oh yesu na donc na bobo solo ngo isa na okada ki ba makambuka yanga mo quand même on te ça yo moko te za pour na lobi bien za bo solo et de bo solo cela veut dire on parle de vous Yoti, tu es dans la carrière, tu es dans la nuit. Na besoin de batumbola na boyo ya ka tumbola ngana na jamais to suki ka wana déjà yebse ngana tanga. Omoni tin to vendre tant tangi combo na so niveau ba commentaire ba fan ba commentaire en tout cas ba féliciter yo. Et puis tant obete la biso sur les solo. Et puis to zo beta les solo na sens que to à musée galerie to ni mais ils appellent conseil na baleki na biso mususu ba katangenga na ba 15 ans, 13 ans, ba nini. To zo pesa pe conseil. Tala yo aux yeux examen d'état au préféré siko ndenge zala kaka OK mais ba mususu ko examen d'état ki lombokina aya déjà nchiki déjà mayemba ndeni ni dialogue intermbet bitel sumo lisolo muke c'était comment waouh waka na besoin lisolo babeta ka lisolo ka babeta bon ezali nango mpena pas cité ezalaki bon eza nanu mutu oyo nanu oyo akoma mobali nanga eza place no toanda ofutela omonde ezaka bagrand bayaya yamo bobangaka niveau zéro te nga biso okobanda eza pasi mpo batindo meme libanda mpo papa tozali so akuti oyo na balabala donc obeto pas comme possible donc tokoli mingi omoni ata mo eza makasi bwana totaka na biso ozaki bonane bato bakokanga bonane libanda bonane me mama biso so alinga lala so eza 19h jour a bonane akoti na ye akangi ndako bino bosiko na bafenêtre bokangela bonane na bafenêtre mama biso azali bongo siko na yo mpe moto yango oza nanga mo oyo moko ozomitala mais asaneka mwa mokieti omoni donc ye oyo toande kovanda toande kofutela epa na bango donc ya moko tondo bange makasi idepe Licho Bolembi ngapi nafuna ke vérité ani awa donc epa na bango ndeka tozaki toanda futela na bango eyo sa tamo boye nga na yo olongwa na maboko ya mama na longwe
tellement moi na liboso ko liboso donc et pas maman nanga nanda vanda vraiment trop te mais on vanda penza trop ton yo zo avant na zo diplôme de na yo qu'est-ce qu'on a bandi 4e 5e 6e nande na zo diplôme ce qu'on a maboka maman na yo longwa na mata nanga bandali bandali et pas maman leki nanga kaka kokola ya mwana bandali kuna peso pas maman leki donc maman leki misu nga donc moyen kutobe ba pe ezate à l'époque na bandali bazulu sera bazulu a bandali parce que bazulu ba mekipe ka ko mono temina mutu ba camarade oncle na ba ko beta mutana lokwa likamususu donc na kolika bongo na maman leki nanga camarade lupong bakanga kaka maman leki na soit déplacer na voiture nga peut te déplacer na et au sala na 2003 fin na yo zonge pas maman tant na zonge pas maman jour noko amonanga vraiment peta koli ko peta kenda vraiment na comprendre ko e banini ko vraiment na ebite mona mo futa mona koli yaya bosa ninge bobanga ka lele ya moni ke bita ba ko entre temps ngana ebe na ngati na bi na ngate ndeza kana leki côté to bande ko vanda côté to bande vanda na leki na kolekana na leki ok ti bon batikali parce que on a débat nga parce qu'on ndenge na kolela ikoto na bande tala ka banda séparé basekeyana ya basekima ya sous le soleil skotaka bien mais na sous le soleil lemba na seka moi cycliste donc ata mupepeye mais yongo wa mais au monde noka cycliste ça le cas je me sens rose et comment ça nga le quoi grande fille mais grande fille mais façon quoi ya ba propre propriété wana ba ndenge na zalela kiana nde yango salaki bongo bango soto batikalaki ba débat entre bango na bango banoko ngana leki nanga ba débat na sens que bachelo liba qui le meilleur gagne oui ngape idée moi c'est pas noko to na bilo wala makasi donc moi sokola moi mukuse me nene na makolo velu donc alinga mo bilo moko ba sous le soleil ya feli penza te ya batu ba mona okana bagage kande na sala bagage na lata bilo amusana ba kande batu amona na bagage donc ngabe na leki na ngesile yepe mo so beti mo tu kota pale côté to koma poto longwa ke para botonga na zongi na kutu mama ba longwa kuna to solo na super bien mbote ici et après bando ko tamo de mantine wasko na komi na ba 4e te 5e pardon ubanga kate mukula liboso ayela réaction mukula liboso via racha acha ojo ayela kango sikoyo tema pe mibali boza mayele ayela kango siko na ndengo wana te ayela kango na ndemo fani boni mo ba kosola mo boye siko nakola mama biso ayebisanga eloko moko au lieu mutu so atemisio na balabala mwana mobali otemane na balabala tant on a roya ou bien tant on a royoka et ça m'a bien makasi parce que sopoli de préférence à tel matal bosol ou bien pesa qui ta vanda parce que ko finga moi mobile moi mobile ba finga kete ko finga moi mobile lelo lobi na oyebite moi mobile ko sa mutu mabe na sima ndengo fingi yonga pena na nde na kola ezaka passe na finga moi mobile donc moi mobile ka te mikolo atepe moi kiti to fani to comment na fait moi ko solo là et après jour mususu nde aye kokota penza démonte na ye allez nde to sololi pena ya to kompe ko solola et après jour ayebisenga telesco bo mwana jour ayebisenga ke non nde na sepela nonga bi to sepela nga sekonde za bebilo makamne so nga bando lingo bando sela nga ya nako sotende ko nga mbana sela liste ya biloko nga nzango posa ona oloba no penza nsambe donc nde père na bino sali liste ya libala na yosko sali na salele liste so linginga na lingonga na oto lingana okoko supporter nga problème ezate na isi na bino sala liste biloko sombela nga vana ndima problème ezate sala nga liste wana mutu nazo nyonga bongo eza ya yo nga na bandai ko ba nga na bandai ko banga vie Goliath na biso lupango na salele liste fa sombela nga mafuta na bandai opakola asombenga mafuta donc fa somba gamme complet nango asombelinga na koma isusu ba sous-vêtements ba ensemble donc na komi mo biloko ebele na biloko wana nyonso na liste na pesi ngabi donc liste nde na pesi eya kokimisa mu ya na pesi liste leono na poko tango ayaki na lobby nango na poko tango ayalinga bilo nyonso osambo c'est par là que tu es kolingana ya pas comment encadrer leki na ye malembe ouais so ebisinga oka oyebi makambo sanga te
Eh, maman, ça va que ça m'a bien. Et bloc on a dit parce que bah si bah tiens son moment où son mon ngona mutu. Quand passe quoi il faut. Tu y a ça là on a stratégie. Je vais me coller ça là quoi il faut na maman. Avec ça quoi il passe tout. Obi. Oui, OK. Ah. Relation niveau ça on a Audrey Ndombe. Audrey Ndombe. 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 Yamakas. Camarade na. Bokabwana? Non, Audrey ndakenda poto azana nini kuna? Adaki producteur. Audrey est producteur. Audrey est producteur. Ah, pour on rama le Solomon de Boé, la rama le Romoro Boé. C'était ça, hein? Non, Audrey. Yangone? Comment on est? Ngato wela eloko na Audrey. Biso donc tozaki ngai Audrey Diane Kamwanga Cindy. Tu as 3 personnes oyo Audrey ezaki na Kini Malebo et puis Kalutiti Marcelo Yemoko nde a recommandé biso Audrey et nan Diane Kamwanga na Fanny Poutou. Bon, on a évité ce problème on a Audrey parce que mutabenga ki biso ezaki Audrey. Fanny ce to beta no moi li solo mon qui ba réalité na kati ya boulot ezarandeni. Fanny a su faire comment bete la biso non souffrance au lelo poko ma Fanny pour chochocho pour comment ba epini nyo leki betap nyo le comment ma ke ka son na episode na vandi boso na episode jour wana na beta makolo na lia lipa et puis on a koma pe boevé mundu ya zolinga pardon na bosa question na me répondre la dit est comment on se ya ngabende Freddy Akimbe de beta son nom le roi. C'était comment la souffrance. La souffrance. Bon, la souffrance c'est ça qui na souffra parce que c'était pas facile ba on a ba film. Et surtout na bateau yebi au solana bango très bien. Ils a pas si pour ba on a filmé et que ça grâce car que na roloba te que na souffra mais kokende na na monde ya nzonzini tout d'abord ezaki na maman les Thérèse. Boza ba parenté. Oui. Thérèse c'est écoute au mona, ils aiment même pas que na que jouer mais au cas Thérèse c'est singa bi Fanny lobino ke tournage OK etikanga parce que Thérèse alinga tambola ye mokote. OK d'accord maman na yeto na yena tongo to ke tournage. Ti jum so singa bi so mon soko zo ya kananga na tournage boy. Zo kata mo de body boaka na kata sac. On ne sait jamais place to zo ke. On a ba série on ndomo no memela ba trois ba sac. Te batute. Ngana mema ka sac Thérèse a déjà 4 personnes en Thérèse Azamunene na ndeni. Nena Thérèse. Ya tetenga le velo te mutazo ebisanga na lobeza ye. Yo na ça lobeza nde mutu. Ya tete ngate pour me pas tete. Ngate yo moko. Amne na 4 personnes te. Ngana tikalo memela na memela soki nani basaki ngana maman na ngande Thérèse parce que mutabandisi nga théâtre eza Thérèse. Mutabandisi nga nzonzi Thérèse. Voilà. Donc na kero tika Thérèse na nzonzi. Et puis il y a théâtre où il Bible Pasuki, il y a Gilles Bavon membre le grand monsieur de Paris. Exact, to kabona ni ndé. Té ici ça. Té o to kende bien. Na bimana producteur té. Na bimana producteur moko té. OK non, ayebani ke titre na za producteur nga comme bimana azati. Ndé ozano bima pena comédien moko té. Nani? Batanga kai baleka batanga kombo. Yango bando chonde yango ba chako na ba film trop té. Yango wana okomi. Na moni siko. Okomi. Koyo ko pesa mon. Madeswa makasi. Ondenga pesa mo na landa yo. On comprend qu'il y a pour na lemba. Merci. Nous voyons mon lemba qui sait que donc on comprend déjà on a le qui non au yebinga am su ko le kabate belé. Donc de Thérèse ko mimanga et au ça qui na film Gilles Bavon mutu fala jouer na za kité. De Gilles Thérèse a bisi Gilles Bavon que non il y a Gilles mais kale kinanga encore producteur na mon place au jouer que. Le kinanga Leki nanga penda na ebite leki nanga soki penda Thérèse oyeke yo za leki nanga Thérèse bi yaji na bipeke yo za ya nanga mais moi nango a jouaka leki nanga ba yo tchanga ba liboso na jouer senti penda que zo lenga mais au senti penda micro liboso na caméra mais au lobozo lenga premier jour deuxième jour na betchango et puis c'était wapi place au penda Fanny Katale na mes maman qui mba moko pe na komiko au jouer ba moko. OK, merci beaucoup. Waneza moi début mais ba difficulté vraiment à part batu ba katarao balinga ko kato boyara non mais difficulté za ngote. Difficulté vraiment
ezaka nde bato bande ko boya ko tchatcha nga bitu bakende bake babomeli pas producteur babomeli au marché na yo au lieu que au jouer tout producteur azali na idée pour jouer au ka babomi yo lelo et ça la bino nini obimi okomi na temps moko boye okomi na top okomi na succès pas basali lo mombo pour ba réduire succès na auto mobile mo a blessé yo osara faible na bolingo to za mo apte avant na rejoindre la question. Donc parce que lo que j'ai pas nanga na cause na likambo isanga passe. Donc na cause na ngobi mande problème c'est pas nanga na ngobi ma faibleté devant mutu même isanga passe nos akai mais au fond du moi ça fait très mal. Maintenant au monde nga bodo ko comme ça donc oh ça rappelle que non malgré passe mais maintenant au tika la yo non. Au solana batu tout bien. Si. Bata théâtre au solana bon bien. Si. Mais na moni mutu mo théâtre ya opese mbotete. Mutu ni théâtre ya na pese mbotete. Pese mutete mutama boke mbotete. Te ya ça ma boke ça série télévision ma boke ça o ele na kata salle. Ça la série télévision. Biso nyonso biso to sala ka. Eza ko bino. Papa yo penga mboteko ya na yara bo ya. Ozomta ma boke to sala série télévision. Fungola caméra, ça c'est mon ami. Matika Songo. Ouais. Ton ami alingaka kufa. Ton ami alingaka kufa oyebi au moins. Na ebita. Moi je. Ton ami a auto sala accident mo makasi alingaka kufa. T'es bon. Moni siko ke loko linga lokela biso yango te. Malheureusement moi na nazalaki na Kinité. Ouais. 2 mois na Maroc. OK. Au Kimagi. Na Kimagi pe na Kimi Corona. Qui me appelle mon joueur à Kota Baginga Katikuna. Merci. Ya na okokende émission sili. Ezakaka. To yambi. Tenga pe na télé me boka ngande na vanda bino ndeko tema. Ngapela. Non, appel na biso ya Kinga Kate écoutinga na déplacement. Na ebiki. No tinda ni mutu. Eloko na lela yango na sa. Kwa baninga batinda ka mwatu. Na atana bisa donc bon. To rattraper kara les accords na. Mais quand même on mona bat bazaki. Mon livre bien prochainement. Est-ce que osala lisusu? Maman te Maman livre bien Kinga Kate. Maman lamu lokwa maman li. Ya na biso na biso batu na. Mama na saki mama ni mama atika. Yeah. Elo esala nga pasi nde nakenda te so angati lelo. Fautinda mama na bombi te na lobby. Fautinda mutu. Donc yeah. Super. Nanvelo. Tala niveau. Ngomba munene. Ya ngombe moko 4 personnes na bisu. Ah Clarisse oui. Ya ngombe esili. Ya ngombe esili ti na février. OK, bandeko ba otalo siko moi mo. Bandeko tu bota na mbote na bandeko tu bandeko ba ili na koma na casque mususu na koma facette mususu. Comment pasteur? Na koma homme politicien. Ouais, on a reçu un théâtre mais Mathis ça date depuis qu'on s'est vu, ça date de si peu une année depuis qu'on s'est vu, ouais. J'ai embrassé le monde politique déjà, je crois, 2 ans au Nord-Kende. Si les aguilles à victime de la politique, puis quand tu as été en prison, pas mal, m'a rembellé. Tout là. Il y a les cas. Il y a la politique, il faut qu'il m'en a je suis collègue naïe, maintenant comme collègue, il y a beaucoup de Daniel Safou, mec qui tozaka ba collègue tozaka ba camarade tika biso maki keba yaza kuna po sexa banka non na mima na en tout cas na salle fort moni soki pasteur a hôtel bat église azaki muta théâtre bat bandolo ba ti côté biso makambo zo sa théâtre alors je fais de mon mieux ya robimande veka diomba bima azana ba camarade na ba théâtre il fait plus politique eza makambo na linga ina zala na ba collègue nanga neti ba fani boye tu vois batu nanga ya théâtre mais moi en soi naza suna théâtre té non c'est pour non linga na ebisio na koma to mema batu té culture ya 2023 ezanga bobanga te 2023 je postule comme député provincial national et puis dans linga mingi za national pour partie ba yebi voilà oui voilà. Merci beaucoup. Merci Matika Songo. Merci son excellence. Honorable. OK. Naïf Sao. Il y a tout tomboka. Il est compliqué. Il y a les gars m'appellent. Boîte noire na ebeti. Boîte noire na eza qui fallait kabou pas kende. Fanny on va finir. Oui.
au lancer carrière nanda kushiko ba comment ndeni maman et papa baza en vie. Oui, maman zali autres années sika moko papa za libanda mboka. Mais papa za mboka ni azali banda mboka. Bushman. Azali banda mboka. Kananga. Azali banda mboka. Libanda Bushman kananga to kana kata mboka non. Voilà. Donc ezoke nango bi ekende nango bien parce que maman nanga moko azali d'accord. Ya musana parce que bande pe kolanda groupe ango. Et puis lelo oyo grâce à occasion volonté motema malamu maman nanga pesenga. Nde sali lelo quand même maman ni mama yebanga, maman ni mama benganga. Tu vois un peu. N'apporte en plus na kata libota oyo peut-être ce pe na sala musalo ote maman ni mama nga yebanga te. Malgré na monde ngo o ngana kendela ki trop vite yango tende fula kinga. Faut na la clair. Parce que eloko fulinga makasi o lelo batu ba yeba Fanny Katale ya fille ya Chochocho eza plus be émission. Par rapport ya musala o na kendaka o na bandaka. Donc siko donc o ko yeba nona komo yeba na makasi par rapport à naibaka na osala émission ya ba mama veut basa ba artiste à l'époque. Bora na tournage mon na lemba na terminus. Tomata tout doit to yara na kutaka bino to sola kuto. Donc ba tout ça là wana ozana na ba début. Wana donc wana nazana mais déjà na bandi théâtre na 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Donc na umela déjà mais au mona au tourner na yo mais pas comme les na yebani lelo. Surtout ça la clair lelo au Fanny Katale a yebani plus na ba émission en tant que chroniqueuse qu'en tant que comédienne. OK. Merci beaucoup Katale et Fanny. On va acheter ici. Et le roman est comme moi trop. Nazongé les questions parce qu'on avait un peu dévié. Il y a un lelo comme trop matako matamena suka nango. Il faut basaler comme le roman moi publication moi mutakalos moi nini et autoko la petite sœur Nabino, collègue, amie Aïda. Oyo to Monica Mbomatondolo. Mbomalida mais c'est belle na Mbomatondolo. Ah non, Aïda. Vous comprenez que mais est-ce que malheureusement ça y était Aïda sokeza Aïda en tout cas temba il paraît ndimi il paraît parce que surtout celle la différence en photo même Chanette naïe wana eza awa eza pekona mais moi je condamne pas Aïda. Na condamné Aïda, je soutiens Aïda parce que quelque part, nous les hommes, on est de bêtes. Dans mon bali, mi bali nyonso, baza kane. C'est quoi l'on ça la binogongo? Parce que quand vous faisiez ça, c'est par amour. Et après l'amour, yo comment le publier. Sans oublier que yo pouvez que y pas ça na quoi yo pas publier. Mais mouto a une bonne manière à ça la ngote. Parce que na ko le baté que ba photo mtatinde le photo pour un, wana ezana aïda te. Le mec à question aza makas na informatique. Donc ba ko longo la chaînette ba déplacer ba memi boy parce que aza fort na informatique. Ngamoku na amo mo simena sala ke fort ba bilom tunga na sala ka on dimante ke zanga. Et puis so tali tolo aïdo tali pe ba scénario na mo na ke tolo aïda même on a raté. Wana za tolo mo za mo nene quoi. Donc asali bongo pona ko nuire ko numéro fi wana. Pour eza pona ko nuire mutu bon. Bolingo ezalaka soke simbe soke simbité et simbité. Point barre. Et là, on simbi c'est bon. So simbi te tiki mutu. Mais bato ango bakamoko ela babiso. Ela babiso mibali surtout ya Kinshasa. Basi ya poto tantando linga bango bandolo ba ke basi ya poto so babengisi biso ba osala biso mibala kinto na basi boye mais bato liboso ya publication ba publier rabat ba oksa bato so nezaka mibali ya poto. Bon. Na basi ya poto ka. Ezaka ke na biso bato totikali to zwa maele. Au moins, si tu me demandes mes photos, je ne vais pas envoyer. Ngeza batebele ba yaka so ayepe na ndenga mabete o yape bo asisi makuti ngate. Ayepe bo nga zonga, mamoni nga pété. Pona bi ke mtu so elinga biloko moi souvent non marché monter. Il y a des fois so mtabengi singa uti poto na kenda na verdict yoka 24. La personne qui connaît mes tricks ma comme nangé belé c'est verdict yoka 24. Mon cordon à moi. Verdi yonde hein te na sansa mabete au moins exemple boye mutu mo ba ko ya boye abengi singa natali boye ke non mutu ana na intention na mona dende to solane no ke nga moko te matika ke yo mo pe ba ko ya ko so na ke na ko kende na nga na ndenga na ke na nga na ndenga bien na ko kende pe boye matika songo
toki oketika ngai toki mais eza oh muto yo vivaka na ye oh zalaka na ye déjà wana kuna tante que okende na mutu to pe na mutu te parce que oyebi que c'est ton mec tu vois un peu oyebi que c'est mon mec même na ke même na sa nini azayanga oza na penser ma bête et pourquoi bon ka baza na penser ma bête mais eza moi pas so ka moi si bon on a évité okake moi ça publier moi la plupart zaka bamba ce qu'on mena tuna babo ya binote je benga babo ya binote so simbite bonga non tu vois moni ngai na olinga otala otuna nano bamibali ya poto baluka nini ntomba yake pa na bino bayaka po basepeli na bino epi po bayeba na pe mais po nini kaka kokabwana bino comme un problème ça dossier na bango bon nga lokola na ndenga mabete bandeko na nga nyonso mibali bapapa na yebite soki ezaka mabe bino to boboyaka basi ya kini eza na problème te mais bino soki basi ya kini baboyi bino et surtout soki ezaki dana bafoto boluka bopublier est-ce que bino bolinga baboya bino te eloko so esimbi soki esimbi te on laisse tomber au lieu que au publier tout ça sert à rien au publier benga vous pouvez rester seulement des amis au botkali ba amis moko même batulelo so ba oloba ba on dit maté que bozalaka mwasi na mbali par rapport à qui amitié donc ce que je peux dire yango na botika ko publier eza bien té et nuire quand même surtout ba mais ba publication zo ba ça peut cote ah ben oui so ndé to publier bo moni mutazane ne loko na bien c'est bon net yo bo so ba publier au pesa nga mibali niveau au pesa nga mibali ya na biso okokate niveau okokate pas net nga fani so publier nga mosali nga bien soki nazaki na 5 yo ansi 5 yana ba okende 5 msu babaki ça ya arriva peke na carrière no boaka pe mo photo mo boka jomombo te voilà fani nani to kabwana ozalambali oui non mbali azali lakini to libanda azali ça va non senga 3 mots ya bien donc otangi kombona et puis lobele makambo uto na motema na motema vraiment on nano ayokati na bonga maya vraiment ya na bonga mtaka babonga maso bonga mitema en plein est-ce qu'il faut être attentif pour non yoka on a habité quoi voilà mon amour mon cœur je t'aime beaucoup oyebiango oyebite nyonso nde elekaka yo mo oyebi te papa na ndenge bien nalingako vraiment yo moko oyebi merci beaucoup bébé je t'aime bon nakoloba te que je t'aimerai toujours nakoloba bongo te parce que on ne sait jamais dans la vie moto ayebaka soki mutu oyo na oyo baobalana ezalaka ye moko oyo aza likolo na mobali ye moko nga mwasi nakoloba ke tobalana mais soki eza volonté na yo te tobalana na biso te il faut ezala nde volonté na mpe volonté ya tata na biso ya likolo baelohim ya likolo nde esala biso bien merci beaucoup bébé je t'aime beaucoup merci beaucoup big dédicace à Yams et puis Chic Mukadi te nanda boka na moi de personnes boka Chic na Yams obwaki ye trop ekoki ça va émission za yo ekoki bon bana na ko ba pe mo aka bomba na ngande Yams sango moni te ke sa mabe bana pe ko bon mbali na kombone eza GC na suksika na GC ok merci on arrive à la fin un mot to kabwana mabanga dédicace mabatutu wana et yo question mo ramki eloni esala que anima kwa kala finga ka toujours ba comédien na ba comédienne bon je sais pas peut-être ba provoquer peut-être ba provoquer moi je sais pas de ya yeba kamera na bino nyonso ba provoquer ndeni je ne sais pas déjà na mona maswa kwa provoquer était ba ada ba Herman bando ya ka bitima na bino to ko mona makambo ezoleka o eleki siko mais o eleki na se na yo na nga to ebite donc je sais pas donc ya lokola ndeti tendresse du binga la sirène donc yeso ko tumboli endo mone mais so tumboli ete o mone te c'est pareil to po muta silika il faut tumbola ye déjà le roi so tumboli yam so moni muscador tumboli yam so moni muscador tumboli yam so moni chic mbinga mobile nde mbinga donc muta silika chena ba tembele azali nangana ke kuna sima mamba chaîne nanga mais niveau à 50% eh garçon na ba ba senga pa osa mabe aboma bato ba chaîne ba voilà vous comprenez voilà on est arrivé à la fin de cette émission là c'était bon na Jésus hein comme on a Jésus Christ et on a dit que au GC merci pas de problème Zamba batela yo merci beaucoup na moni émission na bora mabanga te monsieur Silikara merci beaucoup donc to yambana to yambana to sans comment et ça ndeni
Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe.